Papa, maman, Ndeko, vous qui vivez à l'étranger avec vos investissements au Congo, vous qui pleurez à chaque fin du mois parce que le locataire n'a pas payé ou un membre de famille a utilisé l'argent des loyers, vous qui avez confié la gestion de vos biens aux amis ou aux membres des familles qui ne savent pas combien vous avez souffert pour en avoir, vous qui à chaque fin du mois recevez des explications au lait des loyers, même vous qui êtes au Congo mais n'avez pas le temps de gérer vos biens, ne vous tracassez plus. Glicom est là pour pallier à cette situation. Gestion locale des investissements des Congolais d'outre-mer, Glicom en sigle. Nous gérons vos biens comme si vous étiez sur place ou comme si vous le faisiez vous-même. Avec un personnel qualifié et expérimenté, Glicom collecte vos loyers à temps réel, assure l'entretien de vos immeubles, vous accompagne dans l'achat et la construction de maisons en toute transparence. Aussi, pour éviter des conflits au sein de la même famille, confiez la gestion du bien commun à Glicom pour un partage équitable et équilibré à tous les héritiers. Pour plus d'informations, visitez www.glicom.solution ou appelez au plus 243 97 94 12 145. Papa, maman, Ndeko, yo motofani na mikili ya bapaya, to oza awana Congo, yo moto locataire ayokisa pasi po oza mosika, kolela esili. Na Glicom, kimia na motema. Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activer yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pact with success. Très bien, mbote na bino. Balandi ya bosolo la politique officielle Misa Lingala ya pokwa ebandi ndenge na nosaki bango déjà uta moi. Na tongo bosolo la politique elekaki kitoko to sali mise au point. Je pense que l'essentiel a été dit. Mais maintenant là toza sikoyo na pokwa to sala misa ya pokwa pambate misa lingala ndenge to lobageleki misa ya français. Bomesani kozwa ba vrai et la bonne information awe pa na biso na bosolo na politique. Boko tana bosolo.cd za site to fungoli pona bino tango précieux moyoka concevoir site wana to tindi yango na Suisse pour la vérification. Na Zurich batali yango balobi eloko obongisa ezate bosali ndenge mundela zo sala lelo pona biso eza avantage nzamba pesinga makabo quand je vois les précieux muyoko les trésors les ordi na moni ba roublé baza ba bénédiction pona biso et pour toute une nation esengeli tolengela bango malamu. Donc bosolo la politique botala bosolo.cd c'est tous les jours en temps réel. Vous êtes informé, Joël Nzampong il travaille avec la grande équipe pour baza la rédaction baza ko sala yango natango nyonso. Merci bozana Congo Brazzaville, bozana Maluku, bozana Kingasani, bozana Lingwala, bozana na biso na rond-point Wileri wana boche TV, bozana Kabinda, bozana Bova, quartier ya Sigeza na Simon ya parler du peuple. Topesi bino mbote bana Kisenso, Ngaba, Makala, bandeko bazona na biso na route Mokali na BKTF mbote na bino. Tozoli kiete to koleksa bangonga malamu. Na lobaki na bino, je confirme pardon l'information. Kalev Moutombe révoqué la ANR. Israël, toujours le supposition tête, et je confirme l'information, selon toutes les informations à notre possession, et donc on a les informations, nyonso va pessibiso. Ils ont mon clair que Ndeko Kalev a même déjà notifié que Azali révoqué, radié à cause de la sous ANRT. Donc on Sabino a raison, to meka ko expliquer à mon Bandeko. Dès l'entrée, il y a une émission où on va parler de la CENI, dialogue, on va parler réouverture à l'église en passant, assemblée provinciale également, il y a un dossier. Comme le député provincial est avec nous, il va peut-être essayer de dire quelque chose là-dessus. Dossier, il y a un juge constitutionnel nommé à la Cour de cassation, reprise de cours, ce sont des petits sujets. Oyo, n'a pourquoi. Pour ce faire, on va démarrer avec l'honorable préséance, oblige.
honorable député provincial, il y a ville provinciale Kinshasa, mais élu à Lingwala. Mike Mukebai Koso, Mbote na yo. Mbote ndeko Israël Mutombo. Dans ce pays, pourquoi ils sont sous Boto? Vous avez pratiquement même 3 semaines ou 1 mois depuis la dernière fois que moi, Mikolo Belé, moi, Mikolo. Très bien. Mikolo, vous avez siégé, vous avez déjà. Toi, na eleko ya kopema ba bengi na lokota français vacances parlementaires. Ouais. Pour biso to bandaka suka sanza misato, te suka sanza motoba. Très bien. 30 mars jusqu'au 30 juin. Tokataka le 29 pour le quoi le 30 juin yaka mokolo ya bonsomi ya mboka. Nde tokataki to na eloko kopema toko zonga na sanza ya Libwa. Na mokolo ya tuku misato le 30 septembre tokende su bongo te le 30 décembre. Kasi toko sa mosala hein. Ouais, vacances parlementaires. Toko sa pourquoi na za boye na sa question écrite na compte ici pour makambo ya misolo yo ekoleka na nkuku na morgue ya mama emo o ba ko tonga funerarium Gentilly ko ba tonga misola bula matali ndenge bimeli toko ebate na koti si question écrite mosala ko sam ata to ali na eloko ya kopema boni ko zonga la mosala o mimoni oza na retard ou bien okuti ambiance ka ndenge za bayambio c'est le soir qui détermine les origines naza baninga o tosaka baona lingomba na biso groupe parlementaire ba bengi Kinshasa en marche bato maele bali kuna lokola Magwa Kabemba lokola Rifemba ya Mudila lokola mama Marie Kiete Mutinga o aponami na ntsere basungaki ngai makambo ngai nazalaki te nazangaki lelo naloba te nasi na zongi na koki na nyonso pote na sa mosala. Très bien, merci beaucoup honorable. Donc quand ali solo funerarium dès l'entrée pour moi makambo za mo ebele ndeko fumu toto basanga ya tsaka mo loboko bobeta kuta gauche. Ya katina nini? Pourquoi na gauche? Mbote na yo. Pour ça na motema pe na loboko. Ndeke moi musala pe. Apparemment, Mikolo et Bosso les ont réclamé chaque semaine au moins au combien de la convocation et belé, il faut répondre au Senga Ezali. Parce que Bosso n'est pas simple. Très bien, merci beaucoup. Alors, Toti Kalapé, na consultant maison, maître Socrate. Mbotenayo. Mbotende Kosango. Bato belé, bah reconnaîtra que lors de la dernière émission, on a mécanique au Tali Safenza ou Yozali, Ozali, Motamola qui s'est à l'université belé, on peut ça courir à droit. Mais en même temps, aux Ali, moko ya ba leader emblématique surtout, bato belé mouvement mingi ya campus et bimi, mouvement mingi ya campus et bimi, ya ba Serge Mayamba, ya bandeko ebelé na molongo, même ba o bazali le directeur ya cabinet chef de l'État a Iberan, ba outi na classe na ido, yende pendant ki le leader na bango. Mais bazao to benga ba oublier ya combat parce que jusqu'à présent, il n'est pas récompensé mais il y a pas de problème. Alors, dès l'entrée de jeu, honorable propre, Ochebiso déjà mon retour récupérer les Kambango. Makambo ya funerarium. Mokonzi Mboka, Félix Antoine Chilombo Tshisekedi à Longoli. Donc état balé baseli levé à état d'urgence. La carte sinango ezana ba biloko balobi ko zonga, biloko ko zonga te. Likambo ko kunda bibembe, bato belé. Ba mona ko kolela bibembe na ba salle, ezaki une bonne décision. Même ngai na appuyer yango. Une bonne décision dans le sens ya soke bembele kinango Kouta morgue, bakena ngomba mona cimetière. D'abord, ils ont payé sa bateau base à la difficulté dans le meilleur pour les camarades comme ils montent à couvrir na $50 mais dépasse ça à 6 000 à 8 000 $. La famille va comme na mois passé. De l'autre côté, ça la bande qu'on a biso ba investir pe mbongo na bango. Batonga bazo mbongo na banque bango pe bazo les la pour activité na bango sengeli ezonga. La carte nango Gentilly a tranché. Bibembe ko la carte funerarium chaque hôpital où ils à l'état et sengeli ba tia funerarium pour salam. Likambwango yo kotisi question malamu mais au moins une décision à Gentilly ndengeni ezali légal eza mabe to Gentilly colonel elaki a commencé à benga Corona Commerce abandaki na Zando yo ka mokonzi mbako ba to profiter na Corona ainga kanga Zando ekokite alongo na Zando sikalinga kanga ba funerarium po engumba ya Kisasa etonga ba funerarium bato balelaka bibembe kuna omona api bula matari aboto la bana na ye bato na ye nkita na bango po ya koma kosala yango funerarium ekokite oyokaki pe wana akotaki makambo ya mangomba ya bombani na sima batindi babuguma ese bakendo yebisa basai na nzambe te po bazongisa mangomba na bino esengeli ba ya kosokola yango ba désinfecter na kiti moko $5 soko za na kiti mibale e koto mibale 2016 au foot aboni $10 000. Wana eza Corona Commerce. Ndeko likambo ya liboye.
toali bato moto soko akufi bato bana posa batala yemba la suka tango toko kenda na ba l'hôpital esika bako lela bibembe bako kotisa bato lokwa na 51 bako kotisa bino tukumi baye 20 personnes 30 bako ko botola bato te posa wana oya kolela bibembe bako ko botola ngo bato te esengeli bula matai alenga ya makambo po bato bazwa ngonga ya kolela bato emonani te bato bakokolela bato na l'hôpital te po bisiki ya lite batongaka ba l'hôpital wana te po baya kolela bibembe wana sika bula matari esengeli te azongisa makambo funerarium ndeko tango bate funerarium ya kitalo oh elekaka talo babengaka moto kuna te soko omoni te lekitalo oko osengi na bula matari otie na lopango te oyo yo te oko osengi na lopango na bula matari apesi yo balabala te tosala yango ate okangi balabala otie mandala bakoki kopekisa bato ngonga wana te ya moko mibale to misato to ngonga mine mpo bazwa ngonga ya kolela moto oyoki ngai bakoki kopotola yango bato te kasi mayele ya Argentine ali ndenge nini na nsima ya likambo ya corona bafongola esu bafunerarium te ye atonga bafunerarium akobanda otonga ngo moko nini mbo te esila anatanda bato bazokufa bakozala wapi oyo abandi kotonga na moga ya mama mama ye moto ye kotonga yango soko na yeba imbe na ye na mikandao moga mama ye mo akomeli direction provinciale de contrôle de marché public toma oyo atali makambo ya kolongono ya nzoto ministre provincial ya santé ayebisi moga ya mama ye mo directeur wana kombo na ye Jospin Mbombaka yoka mbaka mboko oyo soko ezali okambama na bambaka so za mbaka te foza la Rita Bola to Emile Bola nde mboka ekomi ndeko na ye azali wana na molo akomeli alobi yo zali na makoki te ya kokoma kuna po senga bapesa yo zando wana leke pa na ngai kasi bayoki te na moto makasi oyo azali directeur ya direction provinciale ya contrôle des marchés publics Serge Mabe akamata akomi alobi na pesi yo ndingisa banda kotonga ndako eloko ministre apekisi Gentini ayepa ye kotia pe libanga ya liboso sika po mona te likambo ya nkuku tango ye Serge Mabe akomeli Jospin Mbombaka te tonga yango aboyi na mokanda na ye kotia kombo ya ministre oyo babaka kotia moto en copie atie ministre ya budget provincial atie ministre provincial ya finance oyo makambo etali ye moko très bien sikana sukisa moga ya mama yemo soko tali misone na sanza moko akotisaka miso $20,000 $25,000 $30,000 ndako wana bakotonga 25,000 wana elekaka nyonso na kofuta bato na ba frais de fonctionnement batika na lumeya te ndako bakotonga $90,000 mongo wana ekouta po bakomi na mokanda te ezali moga ye moko moto akofuta pe na sukisi awa ta ngambo ya likambo na mokanda oyo ye Jospin Mbaka atindi pona ko bate compagnie oyo kotonga yango komo nango Grâce Fortune Construction Grâce Fortune Construction avandi wapi avandi adresse bate na mokanda wana avenue Kutu numéro 77 bis quartier Kintsuka Pêcheur mokolo compagnie Grâce Fortune Construction komo na enani Juju Kibansa avandi wapi avenue Kutu numéro 77 bis quartier Kintsuka Pêcheur compagnie na moto ya ko kamba yango bavandi ndako moko na kitina bato na ngai te esika na compagnie wana ezalaka te ezalaka te zela tala compagnie o Gentini azo tinde sa musala elingo bate moto moko abomba na sima ye Gentini ayebimba mosu ye oyo ya kotongela ko wana tango bakotonga yango mbongo ekomoka bwana ekokota na sanduku ya bula matalité ndeko ezo sa motema mwa malili tango ekili kamboyo mais Gentini Ngobila na gu na ville ya Kinshasa bazalaki incapable ya ko décontaminer ou ko désinfecter commune ya Gombe parce que biso nosto mona kinga moko na assister na moni machine bona bangi likambo ba église eza commerce église akotika ko futa mbongo wana te poso bokoki Gombe te bokoka ba nombre ba église eza ko landa na molongo wa te Gombe za muke bakoki yango te mais likanisi ya funerarium c'est une bonne idée na vie na yo quand même na mesure de distanciation pour Covid-19 donc va na la mesure barreti 2022 c'est l'oba Tomael. Merci beaucoup Ndeko. Funerarium ezali invention ya Gentini
ngobila te na poto tokendaka meme matanga mosusu ya bakongolais ya minene oli totanga kombo elelamaki na funerarium na poto mpe tomonaki na baimage. Est-ce que le problème c'est oyo ya lobby? Moi je crois que non. Chaque État a son âme. L'âme d'un État peut être à la base une religion islamique. Base, monsieur, vous avez religion chrétienne. Base, monsieur, vous avez la philosophie ou pensée politique. Est-ce que dans tout le pays du monde, dans des États dont l'âme est islamique, au koufi direct, on ne va pas dire que Batokuna bazana ma batute. Non, système politique na bango est fondé sur une foi qui a justifié les raisons que moyen rouler la moto de Sousou est arrêté. Vous comprenez? Bato Moussousou, balé la kate ben incineraka. Et bembe bakunda kate, pardon, j'allais dire. Bazui moutou ben incinéré. Batiki ka poussière nae. Bango lobi, tina bacha bengongo ya bikundo. Ezali malamute. Problème ezali ya kopé sa gentini raison to tort. Wana yena honorable Mike wana eza kondongwana na bango na ndenge na bango biso to tia loboko likola motema troisième va to kolobela kaka le Congo un problème d'homme de culture et d'organisation. Nous sommes un courant de pensée spirituelle, scientifique et politique. Nous sommes biso zali science et lobby ni spiritualité ni pe politique ya solo ko sale mandenge ni. Problème ali boso zali il faut to yeba. Ce qui to lobby ke ndenge honorable Mike lobby ke no alinga boto la ba imboka musala ndeko sala. Avant le babongo voloba PPRD IDPS bazalina idéologie politique ni. Soki bazali ba socialiste ya solo. Et musala socialiste zani ko botola entrepreneur marché ye moko l'état ko investir. Vous n'allez pas reconnaître que Jantini Gombila azali socialiste et que soki ya solo alinga appliquer politique socialiste, ça veut dire que l'État devient entrepreneur. Tout en yango, Socrate, tout ça, na université ndengwana. Ce qui le IDP, c'est ça peut socialiste à solo. Mais à kondongona bata mombongo parce que l'État kolinga, il a produit à Kabola soit à chacun selon ses besoins, soit à chacun selon son travail. Est-ce que tu es condamné, moi je suis le contraire de ce système politique. Voici ma bé à socialisme, ngai naza libéraliste, voici bola moya droite. Biso troisièmement to goloba, to lingi na mboko na l'état zala, na privé pe bazala, pombo ka so privé zala l'état zala. Alors eloko nini eko sangisa. L'état na privé pour muto a perdre tête to benga ngo loi comme troisième voie sa justice sociale. Et sengeli ye loko la za député provincial, basala edi na niveau ya province comment ko kunda bibembe. Et bon, il y a président Lobakeno et Syrie au Kéi au Kundama. On est à décision d'État, c'est pas rapport à Covid-19. Le président a pris des mesures. Il y a protéger bon Moyabato ou dans la pandémie. Mais pandémie, comme endémie, endémie peut trouver une solution. Et le gola to vivre en loco là, endémie ça dit comme mon connaissant abisso, mais to bundala. So que Syrie, il faut que les Cambouana bibembe, Mobeko li konzi ezala. Oyo écouter les misabi sont en position claire. Qu'est-ce que nous perdons na kolela ba tebele bele? Qu'est-ce que nous gagnons na kolela ba bango bele bele te? Bango bazali bongo ba porte parole na biso na niveau national, na niveau provincial, soit mibe kwa kalizali ba tele misango, soit ezali te to ville juridique, ba ja mobeko ya solo. Mais kondongwa na entre pour ou contre Gentini, moi je crois que ezali ba règlement de compte na bango a politique. Que dit le droit, la vie? Bon, naï na koba boy. Papa Sango. Pour ça il y a mbongo na ya bolingo esila katata nzu ebele ndenge baemba sokotali but c'est-à-dire théologie ya ba mesure oyo mokonza mboka azwa kipona makambo etali ba funerarium ezali te na esika ya kolela bato asaki aduzo nango te pour moi mokonzi ezalaki plus ba plainte ya population sur makele oyo ezalaki autour ya ebembe, c'est-à-dire baloke ba éviter ba bouya zapata, c'est-à-dire bouya zapata yango ezali ko éviter. Donc ko ça lokola que ko za lesika ko la bato ndenge honorable Mike Mugaba lobi ya que ko restreindre souci ya comment na bato moni c'est un peu méchant, un peu violent, cynique à la rigueur, vraiment inhumain. Il y a que caractère cher, il y a moto, il y a koufé na bateau, il y a kouféli.
et cause à la restreinte na ba mesure moko boya que puis c'est 15 minutes batu baza na etini baza na fin baza 260 yo bon ozalaka 12 boza 17 ba moni mbala suka musu ba moni te ba na sango musu ba tuna zalaki ndeni na vimbi ateli ayindi tout ça et ça moi passe ngana ko katsa makatsa nga ya que ba kama ba salle ce qui est ticket na bato ba investir na ba salle ba luka ba organiser que ezana na ordre mais ozalaka bo matiri kolo ya kunde bembe bo matiri kolo ya ba moto buya zapata yangonde esali que bato bazala ba pesa eux na regard moya mabe autour nango donc ba mesure au l'état zwaka ezaka caractère obligatoire donc on ne sait pas ne pas les observer ce qui est bimi et puis l'administration ils aura ba mesure sur ba administré et puis même si motivation kozala ou pas mais quand même ba mesure au l'état zwaka dans le sens il y a qu'organiser société et puis en vertu de la loi il y a changement il y a muabilité il y a mutabilité et que ça que l'état ko changer ma comme lingi mais azo bagarre de fou pour que babuya zapata likola ba moteur ba kunde bembe et longwa tozonga na moi ordre respect dû aux morts tala ko tu loi na biso et sala infraction à profanation de cadavres moto a matele bembe a kate bembe mbeli a taza nango chose sacrée mais l'état a protégé quand même motu bien que azongi chose à perdre âme naé à perdre personnalité naé juridique mais du moins par le fait que a outé koza nango kalabingité l'état a toujours comporté donc c'est dans le sens il y a droit il y a un respect dû au monde que baluka ba organiser les cambolobi camboya gentini soki yé alingi amonika tonga ba funerarium faut ta la motivation je n'ai pas assez de maîtrise dans dossier tonga pour quelle intention il y a des funérariums soko iba tonga ngo mais tota la pesoka tongi yango ochonga na kutu nini il y a le but que pour ça ya bolingo nambongo et c'est la gata aux yeux belé. Très bien, merci. On aura peut-être un mot par rapport à ça. On va aller dire token. Fomoto tete toko mamamboka ya lo ba règlement de compte ya ko régler compte ani ya makamamboka makamba socialiste na capitaliste te ya zo baloko azo te na kelasi aye na ba théorie jantiné socialiste te ali capitaliste te yo mona PPRD ba socialiste tango mona bango socialisme ngo ba bato akomi yango to ezali na misala ba ko sa so PPRD aga ngomani ali ngomba yanko ya ko biloko ya ba kongomani socialiste te aze loko te. On a battu, biso moko na mboka biso bito yali économie libérale du marché. Siko lingo to yo lingo lukasu wapi. Na économie libérale du marché, bato basai ba compagnie. Ba compagnie wana comme ba funerarium. Et ali kama mwambe à 800. Sika yo lingo bakanga yango yo bien règlement de compte bato wana nyoso bakenda bazanga musala. Ya sa pesi bato musala banda tu bokonzi. Les règlement de compte 800 funerarium na kisa mobimba. Bato bako sa kuna baleki koto mitano. Plus de 5000. Il y a banda ça à quoi mon conjoint comme ça. Ou peut pas passer à ta moto mon sale pas à sa compagnie mon. Si go bazana mon sala ba que no kufanzala. Wana ya likambo ya socialisme na capitalisme mais toi za likambo ya solo o zo monte sengali ko battre ba kongomani. Toute politique publique est pensée dans le sens du bien-être. Ce que politique publique est ko nyoko PPS sur politique publique. Net politique oyo. Eko nyoko la pepe bato bakozanga mosa ba compagnie wana ba sala mikanda na bango olamuika bokangi ba compagnie wana oyoka na tana bango ata mobu moko te mibale po ba kemalembe okangi yango ba futa ka ba mpako na bango kako olamuka bi finalement ya te wana ya linko ya socialisme na capitalisme te zena sukisa toko la tena bandako mikonyoso ngai pa ina vandaka lopango ali boso nga ba beta minduli na ko ba bango ba ko kate wana jantinia okanga ngote makele la ande kwa lobi buya zapata banda bazwa mobeko na ntoma o atali makambo wana tengetelito jantinia sasaleli yango tetola na kimia ngai bato bako benga nga bisika nyoso bino mosala bino na assemblée provinciale ezali nini kimbuta nini makele leki wana jantinia moni yango te wana ezali kambo su ya socialisme na capitalisme ezali kambo mabe ezobotola bana kisasa misala na bango. Très bien, merci. Nazozonga poto si ça peut-être réaction très rapidement to changer. Mabe koleka na télévision ko yebisa ka peuple que kosala politique ena ntina te na mayele ya kotanga na classe ezali grave yango moni ke mboka etikeli kobonga te mboka ekobonga te na deux choses bato bayebi batanga classe mais baza motema malamu te bakobongisa mboka te mais bato bakokita na bango ce sont pas des illettrés moto ayebi eloko te ata na bolingo eloko wana akotrouve solution te. Je suis étonné de voir un homme politique qui dit que toloba politique na nzela ba doctrine te na théorie mais économie sociale libérale oyo lobi eza pe théorie économie. Si vous avez une théorie, vous avez une
ezali doctrine te ezali théorie te doctrine nkoloba nini ezali matangisi to malongi ya lolenge ya komono pe kosala politique mpona kolongisa peuple awa na Congo tozali na ba entreprise publique est-ce que pekisi ba entreprise privée zala tozali na SNEL atekaka courant mais touti pe komona pe société monsieur ye eteki courant ta balobaka droite ngoloba l'état ateka te kaka peuple na privé bateka ta baloba gauche ba oui l'état ye moko ateka ngana lobi biso tolingi na l'état zala na privé pe bazala po biso za bata 3e fois muto tona mboko mibale ya mobali yango privé yo siko na ba doctrine wala papa na ko silisa yo moto otangi mingi na ko silisa honorable mpe tolérance na silisa kombo na ngweli ngoloba na uta ikoloba boye esengeli koyebe ete na ba pays musulmans bazana olingi na bango akolela na culture africaine toaki na système ya momification c'est-à-dire ebembe kufaka kala ya pharaon mais tokangisi to mona ka wana na ndenge bokoko na biso ndenge ndeko Socrate uti koloba ke koyebisa bato ke 17 minutes totala kaka mutu boyaleka epai na biso na kiti wana tokomona ngolo kola tosakani na valeur ya mutu wana. Alors maintenant il faut décider yo zali député na tango yo zali kosala ba edi kuna to mibeko ya province ya Kinshasa bo décider boloba biso to proposer eleleli boye tant que nanu bo proposer elelité vous avez le droit de faire les côté pour mutu na libre ya kozala ndenge alingi à part décision d'autorité ngana ko proposer boye to décider tolingi kozalaka na mutu lokola ba musulman direct à l'hôpital kokunda akufi le même jour kokunda to kolela ndeko Socrate pa lobi malamu tokoki kotika na leleli na biso mais to longola ba antivaleur nyonso elinga ki lolenge ya kolela en plus de ça to ba ko vanda pe ne bembe ezali pe ko benda ba microbe pe ko benda pe liwa en dehors du fait que zona mawana d'où moi je soutiens les décisions du chef de l'État, du gouverneur, où ils allaient protéger les Congolais na microbe to contaminer na sima kolela moninga. Très bien. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Bokeba. Non, répondez, pardon. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Togoya kokota likamo makamba kolobeze belé. Togoleksa ngaka ka. Oui ndeko. Ngaiso na ko réagir mokeza ko. Je me reprends à ce terme pour le bac. Fédérarium, il y a des gens qui ont investi pour le fédérarium. Au Moni, dans toute démarche, il y a cessation, il y a culture, il y a habitude. Il faut une transition. Au Moni, mesure autoritaire, brusque et préjudiciable, Mouto a investi. Moi, je crois qu'au-delà du fait qu'on doit maintenir le fédérarium, si l'État estime que le fédérarium est allé mabé, qu'il faut avoir un monopole, il y a Bissika Kola Bibembe, un peu crescendo, progressivement pour que Batouba se prépare. Mais le but, il y a l'État, et c'est-à-dire que même si on maintenir Ferrarium, même si on interdire Batou, mais je voudrais que ça va progressivement, en leur donnant un peu du temps Batika, mais éviter égarement, idiotie, soit ça la makanamatanga, ou ngazobenga, bouya zapata. Voilà. Très bien. Alors on va évoluer. Là, il faut la pincette, il y a moins 3-4 minutes, bon, une minute. Politisation dans le service et à l'État. Les abiloko to décrié qui depuis Kala, constat et salama qui sont au ministère, la plupart, ils arrivent dans la mikolo et tout, c'est la fête et à travail. Au comment on a mingi, ministère est belé, ils allaient politiser, au comment on a venu à Montouassal dans le ministère tel, à la type penza polo à parti politique. Tout le monde a qui a au moins mingi. Tout le monde a qui a au moins Mobutu, mais dans Ndeko Kabila, pe bablo kwa ngwe zongaki. Et ça, koko bati lelo. Awa, tout ça, la kamoko clair, Ndeko, Kalev Moutom, Oyazalaki, ancien directeur, administrateur général, il y a Aner. Il y a révoqué, Bengani. Kalev, pour une petite histoire, il y a Liboso, chef, il y a travaux. Na Ipen, Azaki Molakisi na Ipen, Wana Zovana na Lemba. Alongwe Moke comme directeur de cabinet, il y a Ndeko Leta. Ndeko Leta, Wana Zaki Baseri à musée, des places, Wana ya Komaka, directeur ya cabinet. Ayoko poussa na muke ayoko koma 300 aider SI as directeur il y a contre-espionnage asali yango mo muke ayoko koma sous APDSI chef ya sécuritaire ANR et finalement asugina administrateur général mais à côté na marche il y a FCC akeko tambola alors que balongola qui ende na fonction azaki demi na ma fonction place oyo azaki ade balongoli atikali agent ya ANR mais curieusement à côté na kati ya marche alapina na chemise asali pe ba déclaration pour la multiplication ya babi finalement ba révoquer lecture na yo honorable les bisangana zwata ni te mokena ya no ndeko
Fumototo mbango. Fumototo kolobisaka makambo na lobité. Ba théorie ya kankelasi awa to ekota pratique. Très bien. Na tunyo motu na PPRD aka socialiste à capitaliste. C'est ça awa totanga kuna na babuku. Sikatoko ta pratique awa. Yo goya na théorie awa ya théorie te. Awa to pratique théorie na université to si totanga ki yango. Balobi na oteke kotanga buku ali babe ko kotsenga makambo te. Sika olobi doctrine ali socialiste et ali capitaliste yo za troisième fois doctrine na ya kombo na nini wapi to na ngo pa yokomiango soko ba makambo na troisième fois ko ba pa ngaza te troisième fois ba ngolo kwa mopepe yango wana nde na sensa kuna troisième fois ko sani kuna sensa troisième fois za likaboni kuna ba pesi bino etuka ya mboka o musala ngo se sila yango wana nde troisième fois sensa musala ngo sila baba ki yaki pona suivi accord wapi accord bolanda bokoma ba médiateur de la République na pesi mo sala ya okenda osa ko regala ba conflit na pesi binango wana nde troisième fois ko ba troisième fois pa nganaalité wana ali mo pepe ko bimisa wana c'est ça kuna za troisième fois so bimisa mwana nsemi na nani na hôpital ouais mo sala l'état pesa bango yango ablanter pesa bango mo sala tuna ko tuna yo ba ko ba médiateur de la République na pesi bango mo sala et comment mi wapi ba yaka mo sala ya suivi ya accord ma poname sela et salama et sila mbonga bula matele ko bima ya pamba boko jwa mosala bino c'est sila boko ba mebino moko na olenga nkoi bomi komisi médiateur de la République qui vous a donné ces attributions là we yango on a troisième fois yango ande bolingo mboka bako futa bino mbongo pamba très bien ya mala motende ko kale ba mi longoli mosala yemoko oyoki ngai ami longoli yemoko akei ko tambo na njama kama politique bato ba konzi batali ba moni tatamboli ba longoli mosala très bien et ali mabe ya kosakana tenga na kamo kitango na moni ye na banza kitasa komai mokanda ko milongola ye moko amilongoli mosala ye moko ba konzi basayo babinga lokola va ba tirer ba conséquences akei ko tambo na nzela ya ali nano agent balongoli ye na bokonzi alaki kasatka na katane ba konzi babi bonto amilongoli mosala ye moko to sunga ye to ebisa ye kenda ko va na ndako ali mabete e bota ko swana te Kalev révoqué hein na lingo répondre ndeko koloba boye. Est-ce que ça a sujet à ça non? Non, tokei, moto la montagne liba au la brèche na e. Là ko yeb say que yo zali mokami, ozali mosali mibe. Constitution et PCI, institution d'appui à la démocratie ça. Mais loi portant statut et fonctionnement ya CNC les CNC est dissous de plein droit avec l'affaire du processus électoral. Donc yo zali légaliste. Processus électoral c'est cela? La s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le député na goloba. Na lobby na yo. Électoral et aussi la élection municipale locale. Est-ce que Zali Sensa Moutou a bloqué la suite à processus électoral ou bien Bakambi Sengeli Bapesa Mbongo nde makambo ya élection et si la tina souka votre information. Deuxième chose, ndeko. Na lo banami sur notre troisième voie tendengeni. Troisième voie c'est un courant de pensée. Na koko lo banabato mais s'il vous plaît. On y va. On y va. Si ça négocie to kota makamba cour de cassation. Alobaka wa ke ebembe a contaminer la maladie na kama. Donc yo ya rapport o idéaliser un peuple na basese. C'est ça. Certificat de contagiosité l'inkolobani to kolobana télévision. So ke bembe kufi okoki kotanda ngote soki nano keite na munganga ba tester bembe wana to batia bakisi po la kisete na kati bembe wana ekoki kopesa bato maladie mais yo zo kamusanga ozali député moyeba kate ke il y a des microbes oza ko se développer na ba microbes elongwaka ne bembe pe ko entourer bato aza pembe et parmi cause monaka basenga qu'il faut ko embaumer bembe na tout ce ko monaka c'est pour éviter que et bembe moko a contaminé mutu malade yango na yebisi yo ke esengeli tozwa position na loi en tenant compte de la science et de l'évolution de la société. Je suis très étonné que vous défendez le peuple oyeba kate ke bembe et pesaka malade ceux qui sont bien protégés te peso qui ekufi na condition amabe. Voilà pourquoi président de la République alobaki comme tout ça en Covid-19, est-ce que bakoko permettre moto à Simba et bembe kufi na pandémie sans que moto na état de protection malade écoute appelle ça malade médecin malade bato bakufi na Ebola kaka osimbi mutu na Ebola yo kufi na Ebola mais yo yeba kate ke et bem c'est très grave malade nion soit contaminé raté
Je ne dis pas que malade nyonso na Très bien. lobi ebembe na lobi boye. Ebembe zali ba o ezala ba malade lokola ba Ebola lokola ba. Mais c'est ce que je veux te dire. Bien sûr, allez, toke makamba Caleb. Caleb, toke s'il vous Certificat plaît. de contagiosité lingoloba preuve que bembwane ko kopesa sous maladie. Soki l'état e bakate que ebembe pesa ka malade alingaka instituer certificat na. Caleb. Ngapo na transfert ebembe papa na somba ka plus de $400 pour que na province. Donc pour l'information nous nazonga boye. Dans un pays anormal, l'administration a ebembe aliboso akoboma. Dans un pays normal, l'administration et l'équipe politique n'a valeur. Parce qu'on peut arriver sans gouvernement et diriger un État. Tout le monde en Belgique, gouvernement est long, mais l'administration est un simbi politique et amboka, paix économie amboka. Qu'est-ce qui se passe dans le Congo? Tout ça, Aner est un fonctionnaire de l'État. Azali politicien était. Ata au mati grade munene lokola ba o magistrat au président nommé. Asa ko matane na kati administration à l'État. Azali nde mutu ambula matari, azali mandataire te. Awa nazali na loi portant code de bonne conduite des agents de carrière des services publics de l'État. Et lingi ko lobato na deux catégories ya bato. Tozali na ba agence de services publics de l'État comme président de la République. Il est lié à l'État par les mandats et les mandats. Ngai naza na sensa, naza lié na l'État na mandat. Yé azali député national, provincial, azali lié na l'État. Mais bato yo bazali. Pardon ndeko. Débat wana to sala ka ngote. Luka baninga na obala lolengi ya kusala na bosala ka ngona ngai. S'il vous plaît. Ngana ko raisonner ndenge na tangeli na classe pe na kuluba na bato ba olanda biso. Naza na ndenge wana te. Alors pour répondre na question na yo. Alors bato po bakota na fonction o babengi fonction publique na mboka nyonso zalaka initiation formation concours. Est-ce que pas inabiso ozako yoka toto na ba fonctionnaire mais mukolo nini to salaka concours to salaka formation spécialisée pour bato comme makuna. Alors ba politique ekota biso tina misisa mais pas la bonne politique mais la mauvaise politique. Un agent de l'État ne peut pas être membre d'un parti politique et animer un parti politique. C'est pour cette raison même qu'on dit un mandataire, c'est-à-dire ancien membre d'un parti politique, dès que vous devenez président, vous devenez membre d'une institution, vous dirigez, on vous demande dans la plupart des cas, il y a kolongwa na activité, to ba fonction na kati ya parti politique na. Donc et ko za la malamu te ba fonctionnaire ba sala ka politique. Merci. Là dans la Bolognie, ba gens ya renseignement baza pas de vocation, bato ba vivaka na effacement, ba vivaka na secret. Naza étonné te na comportement ya Calais parce que sous na kanisi kala ndenge bazalaki kosala Yo kanga ba oui ba ozui ba 500A moko azalaki wana directeur Martin mosusu ozui Tutonda 500B ozui ba Calais ozui Belé tozaki pena na François Béa azaki inspecteur na moment bazé okanga biso chepso na ba kasho basama Belé na ba Calais moni déjà les cambo ya initiation na concours sur les alité c'est-à-dire mode de recrutement ya bagent ya sécurité ya renseignement et ça n'a jamais respecté ce qui fait que bazo confondre dans un business moni bazui bango au regard ya ba lien ba acquaintance na bango na ba dirigeant mboka ba ko recruter bango n'importe comment ba ko matana ba campus ko zo bana les biso bo yeux au timu na caché la serre mabele pendant 2 mois. Et puis bon, parce que on est normal, pourquoi? Parce que Azolo ka état de droit, Azolo Bouda Tshisekedi, on sala boye, ba ko sabi bembe, sauté de l'autre époque. Ba zi ba koseli biso makambu ba taner wana. Bele ba tout tonda wana avec directeur ba Martin, ba Calais venu so que to bomi 3 policiers. Ba zi ambassadeur il y a France, il y a Belgique la Grande-Bretagne. Ba faire courber ba devant ba cercueil vide. Tant ba meminga ba salinga ba tour ba sama bele titi ba gelem titi ko résultat l'état da sama bele ba lojonga ba nyoka ba nini ba tinga na makala ba lobi que a bombi 3 policiers na ke makala na sambi sami pona meurtre de 3 policiers. Donc les gens qui font les informations ben ko luganga ba jeep ba jefang donc même la manière de fonctionner un directeur à Aner va seul aujourd'hui ba Martin wana aujourd'hui ba Tutonda aujourd'hui ba kilo ba Calais aujourd'hui ba Moucheng il y a un inspecteur là à Aner Moucheng so Moucheng azé mutabandundu azo interroger d'abord azo commandant ma bé azo réfléchir ma bé et puis azuyo azo à 2h du matin elle t'abandonne à mis tout le monde va passer bien. Alors le rôle de recrutement exact il y a pas d'initiation bah service à renseignement et c'est bah tout ça la sûr comment on a monté à la petite chapeau il y a tâche oh montane monta à la petite chemise craqué au monde na bureau de na motorole ça la raté. Il n'y a pas de culture, donc trafic d'influence, il y a Bouzoba. Donc,
le kona tozwaka baja renseignement ozwi chômeur ya famille azotungisana kosenga loso na semoule yaka okoma wana kofunda là ba aner wana na esprit ya o basalela yango ba recrutaka ba mouchard on ba recruter ba tout formé donc ezali équipe ya ba mouchard ba jaloux ba mécontent ya ba tout et puis ba sangisi bango ba tche bango na ba service qui a conduit aujourd'hui yango conduit na mutu a évité que un ADG aner osa mutu faut très effacé mais yozo bimana ba marche na polo au tambo na yo bayiba yo ozani mona tout monde na bare arati chapeau tâche na ba craquer zo mona na tala motoro les ans antenne mais pour intimider les populations. Très bien, merci beaucoup. Donc à ce stade ici, le col a, selon les informations à notre possession, que Kalev et ça a récupéré, a notifié na papier. Donc il faut pas botolaye carte naie, a ça les choses sur la compte en NLT et c'est qu'elle va l'ongolaye bagarde. Donc à zonga mutu normal, so kutani na victoire, bo sur la paix normale. Avant peut-être de prendre une petite pause, je vais vous lire l'info du jour pour tout changer chapitre. Dossier à juge constitutionnel nommé na cour et cassation. Parce que Refiwana est mis au point où c'est une demande qui viole les lois de la République où ils sont dans leurs droits. La question info de la soirée. Réforme électorale prônée par le groupe des 12. On a compris qu'il s'intègre aussi la donne timing pour éviter les glissements Abbé Cholé. Kamere reste en prison, sa demande de liberté provisoire est rejetée par la Cour de cassation. L'UNC sera dans la rue le 7 août pour exiger l'acquittement de Vital Kamere. L'UDPS a rendu hommage aux militants tombés lors de la marche anti-Malonda du 9 juillet. La République démocratique du Congo, augmentation de 24% des violations des droits humains au premier semestre de cette année, selon le rapport de BCNUDH. 10 morts dans un conflit frontalier entre les Kasaï et Kasaï central à Bakwakenge. L'UDPS a rendu hommage aux militaires tombés lors de la marche anti-Malonda du 9 juillet. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ça, c'est Kabound. Au Katanga, UDPS a enterré ce mercredi ces 5 militants décédés en marche de manifestations anti-Malonda à Lubumbashi. Procès 100 jours. Sami Djamil a demandé la liberté provisoire à la Cour de cassation. Nord Kivu, une dizaine de motos, scooters remis aux forces de l'ordre pour lutter contre l'insécurité. On va terminer. Covid-19, 6e jour consécutif sans décès en République démocratique du Congo. Alors, suivant ce qu'a été l'UDPS aujourd'hui, Bandeko Bakufa qui na marche anti-Malonda, Bangwana Bakundi Bango Lelo, Botala l'image, Toza Gozonga, tout à l'heure. Combattant, tant jusqu'à la mort, combattant, jusqu'à la mort, combattant, combat mort, j'essaierai. Une aussi dramatique réalité dressée devant nous. Elle est bien plus cruelle que nos simples discours politiques, lesquels ne font rien de mal, sinon dénoncer les pratiques de notre temps. Cette macabre réalité n'est ni plus ni moins que l'expression bestiale de cette catégorie de politiciens qui, pour leurs intérêts égoïstes et mesquins, sont prêts à tout jusqu'à ôter la vie des paisibles citoyens. On ne peut pas aller à contre-courant de l'histoire, vous laisse dire. C'est complètement fou d'enfouir sa tête dans le sable comme une Autriche et refuser de reconnaître que le changement est arrivé. C'est ces politiciens qui n'ont toujours pas compris que les combats de l'UDPS ne les visent ni ne les stigmatisent personnellement. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ni notre parti, ni ses dirigeants n'ont été et ne seront jamais les ennemis jurés d'une bande d'individus, fussent-ils membres d'une plateforme politique. Mais
Au-delà de leur personne, notre combat est fondamentalement mené contre la perpétuation et hontée d'un système à la fois rétrograde et mafieux. Très bien, merci beaucoup. Alors, vous avez Bélé, Botier TV Moko, vous avez Rolanda Boussolo la politique. Honorable Moukebaï. Non, on va commencer cette question, on commence avec lui. Tobanangona Ndeko Fumutoto, bah juge, bah kokite. Ou bien Tobanangona Ndeko, comme ça, nous aussi, on va un avocat, non? Topé avocat Maloba. On commence avec vous. Bah juge, toyebite na stade na lo bango penza na moi pété pour surtout tika la français makam dem sur population akokate. Nini ekokoma parce que ba juge oyo ba prêter serment te. Nini ekokoma. Et puis les Camboni esali pote ba juge ba koma na niveau ba prêter serment te. Ba boyeli bango moko ba boyi eza droit na bango. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Bon, c'est un sujet très percutant et aussi un peu na débit, c'est-à-dire na état d'avancement un peu lent. Il y a un argument. Dans l'entendement, le juge aurait prêté serment parce qu'ils estiment que le juge de la Cour constitutionnelle est régi par un statut particulier et que la Kawana a renouvelé chaque 3 ans. Et renouvellement, ils ont toujours précédé par tirage au sort, comme le prévoit l'article 158 alinéa, tout dit dans ce qu'il finit, il y a constitution à bis. Mais ce qui moto a boy ko nommé bango na cour de cassation. Ba boy ko kende. Ils estiment que il faut basi sa mandat là-bas parce que la loi voudrait que pour na olongo la cour constitutionnelle il faut là 3 ans ici là. Pour ça la renouvellement par tirage au sort. Comme ils ont tiré au sort les réalités, ils estiment que ordonnance irrégulière le chef d'État ne pouvait pas couper son mandat à Katikati. Bon, tout analyser. Cause à la Cour constitutionnelle, ce n'est pas une juridiction de spécialité. C'est-à-dire on n'y recrute pas des constitutionnalistes. C'est-à-dire on recrute des juges, des juristes généralistes. C'est-à-dire, si on a la Cour constitutionnelle, on a la Cour de cassation, ça magistrat de carrière, c'est dans la même carrière. Ça se comprendrait autrement, ce qui ils allaient que tout le monde a une spécialité, il va renouveler en le permutant, en l'envoyant, en l'affectant ailleurs. Alors, lorsqu'on est mécontent, est-ce qu'on a ça c'est un débat de droit administratif pur. Le chef d'État pris une ordonnance, les nommants, juge la Cour de cassation. L'ordonnance est un acte administratif autonome. Ils allaient acte administratif non réglementaire, c'est-à-dire la nomination, bien entendu. C'est-à-dire non réglementaire, donc individuel, là tout sens. Et ça peut individuel, stricto sensu, ce qui est cohabité dans l'acte collectif, dans l'acte particulier. Alors, les mécanismes, lorsqu'on n'est pas content d'un acte administratif individuel, c'est-à-dire ils ont conféré pouvoir, pouvoir, il y a des mécanismes de recours aux lois et prévoient notamment part de recours administratif, c'est-à-dire recours gracieux, recours préalable, c'est un recours préalable. Tout ça, dans le recours gracieux, dans le recours hiérarchique. Alors, ce qui est simili, tout qui est un recours tutélaire, c'est un tutelle. Mais ce qui est recours préalable, notamment recours gracieux, recours hiérarchique et similité, recours qui est un recours juridictionnel. On a saisir autorité, on a la compétence, il y a quoi annuler acte pris par l'autorité, on a rang, il y a actes appris. Donc, notamment, pour le cas du chef de l'État, on va au Conseil d'État. Si on est mécontent, même si par ailleurs il y a des arguments dans le sens qu'on aurait dû attendre que le mandat est si là, mais par le fait que l'acte est bimi, acte administratif, il y a des mécanismes où prévoir, il y a pour attaquer acte administratif, notamment il y a l'autorité centrale, notamment comme le chef d'État, il faut qu'il y ait un Conseil d'État. Donc, Conseil d'État, éco-annuler acte lorsque celui-ci est réputé contre constitution ou contre d'autres mécanismes où ils ont régi à cet effet. Donc, le corps a prêté sermenté. 2 conséquences ou 2 constats au sale. D'où ils viennent, ils ont été remplacés. Où ils vont, ils n'ont pas prêté serment. Donc, il va nuer. Et dans la magistrature, comme c'est un statut particulier, lorsqu'on vous affecte à une fonction pour des charges publiques, notamment un magistrat, lorsque vous ne voulez pas travailler, il y a une subordination. Très bien. Et généralement, le chef d'État, dans ces conditions, toute autorité qui ferait cela et se verrait en face, il y a Batoubazo se rebeller pour aller exercer les fonctions. Il y a l'État, partout, l'autorité les aura envoyés. Et puis ça souvent un mécanisme, intention, il y a des mesures beaucoup plus drastiques qui étaient à connaître contre eux, notamment mise à l'écart. Voilà. Très bien.
Window. Bon, na théorie, na doctrine ya droit parce que c'est une population avant le baka oui, le baka noyer baka science politique na droit, sociologie, anthropologie ne konzaka monde. Alors, beaucoup ko na volonté mais so boye habiter classe wana na mayele wana sale makande ni passe. Je suis d'accord avec Ndekumena ko contredire muke, il faut faire attention. Wana aux un principe to bing na droit administratif les faits de prince. Ça veut dire un acte administratif une fois posé des maires jusqu'à ce qu'elle a répudié, soit par l'auteur qui a pris la décision, soit par Moudouaz Ali Kolonae. Mais lorsqu'un principe général de droit ou un principe de droit administratif est coté dans le arsenal juridique et en moka, et le principe général de droit est commis économie dans 4 articles. Alors, batebele baye bakate que l'innovation constitution na biso même et longola peut faire de prince wana le débat reste ouvert. Article 28 de la Constitution. Ni n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Et vous descendez balobi, la responsabilité à démontrer que ordre wana est illégal et zali na moto yo bazweli et mokan. En ce moment-là, avant c'était il faut causer là procédure administrative et prouver que ordre wana est illégal. Mais article 64 de la Constitution lobby, tout Congolais a le devoir sacré de tenir en échec tout individu qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Donc, notre Constitution a institué 2 types de cours constitutionnels. Il y a la cour constitutionnelle en termes d'institution qui regarde la légalité des actes avec la loi, mais parce qu'il y a un principe général de droit qui est aussi inséré dans notre Constitution, ni net censé ignorer la loi, tout Congolais est capable aussi de voir que dispositions telles les qui respectaient et que NATO cité. Qu'adviendra-t-il au cas où les juges démontreront noir sur blanc que le président a pris un acte qui ne semble pas être conforme à la loi, et alors, si eux ils vont subir la rigueur de l'autorité hiérarchique, quel sera le sort du président si la missive de ces juges a prouvé un problème de conformité à l'acte? Moi, maintenant, j'avais analysé en tant qu'administrativiste et politologue. Maintenant, je reviens en tant qu'acteur politique. Ngana Koboya Ali Rotoko Kenamboko en tant que conseiller politique, en tant que politologue et historien de Sciences Po. Tout ça comme on a que même makambo zanga kate même na poto. Tant que la noblesse oblige l'incolo makambo so ata eza mabe balo bakango entre bino. Les lois makambo nyon sont entre premier ministre et président, institution, assemblée nationale président et comme une place publique. Crédibilité à l'institution à l'animateur et kokwea population à Kolamuka souci communauté internationale à Kotala avenir ya mboko ezali wapi ngana kosenga na conseil à président chaque fois que bolingi parce qu'en principe tokolo battre le président violé comme si tu yebite que président penza komaka documenté ezali ba conseil dans le département ne ba proposer à président les camp. Alors tant que bino boza ko sala kamakam pour que honneur ya président zaka d'une manière d'une autre entaché. Pourquoi ba tona ba cause la sanctionner té? Très bien, merci beaucoup. Honorable. Na moi ngonga na ngai na ko zonga ndambo makambo moto to lo. Ouais. Abi ebembe pesa boko, ne bembe pesa boko. Nya ko tanga ba boko ne bembe pesa. Ya makama minganga ko kotango te. Tango bako lobate bembe bimayo bien bembe pesa boko. Tango bembe ko bimakuna, faut pas parler des évidences. Donc ce certificat là, il est supposé que quand le corps sort pour le frère, il n'y a pas de maladie. C'est une évidence. Bokono oyo zaka oyo te soko moto akufi nango e ko zwa moto le bula matala e bango bibeme wana bakenda kunda ngo mba moko yo mo otanga ebola siko otanga ba bokono mususu e yaka bibembe oyo yaka oyo so boni bato wadui okoloba makambo ya obi batie bino wana te ma processus ekosila kasi tala bana kisasa ba kongoma yebisa bango bosisa mosa mokoni yebisa bango te zala makasi okoza maloba pesa mobuo bosisa mosa ba pesa ka bino na nzela ya dialogue mosala na isila sika boko motelenga ngana na boloko ele kombala pesa nga kanda are ya ku conseil bimi ebite ba bimisanga na boloko namona olenga koya ke pa ya Godin Poi na ye pona swana boko swana mokeba ya swana ka likamoni are ya ku conseil bimi ebi mimokano bazwaki ekwei yesu ko nga swana nga to swana nini ya ka moninga nga to nga moninga na au moins boko motelengana musala ya bulama boko sakana bulama tari ayepe tata mokolo ne tanda kabi toko swana mokeba bonga swana ngani
c'est ça. L'arrêt de la cour, clair. Beaucoup ça kana bula matali bien namboko. Bon bita il s'appelle étendre que bon yena ne bo terminer godé to ko so na mokeba bon ba so na ngali kamoni. Au moins maka o tsiko boko mo sabi sala mo sala pesa bino esiri. Et ali mala monter. Bo tika makambo wana makambo to ko telemela ka yango wana. Ba pesa ka bino mo sala wana esira. Siko boko benda. Boko benda ah Félix asali élection locale urbaine té soko ko za na 2028 ben bo vanda bo zela yango. Ba futa ka bino mbongo ya pamba. Bo ça que le côté mwenda mwananse mikuda okay. Soko ba okay. Ndeka pesa bino mo sala. Et comment mina mo bekoni. O boko sa. Et ali mala monter. Nga boko pesa nganda ko sakana té. So boye bakate ta unataka bino bo sabi sasa na bino ko bebisa bongo bo tete ko akanda. Et ali mbongo ba kongomani esa ya misamo so bino boko zongo ya pamba. Okay, c'est ça. Ndeko likambo oyo ya likambo pasi ya kule kasasa po to mataliko to kitana se bato mibeko babite mo mbebe kotaki na mikano ya Félix Azwaki etikali nzela ya okende ya politique pona kozwa solution oki ngai etikali baki ya solution mo mbebe kotaki oki na ndenge biso to ane etumba to sepelaki to betaki maboko po to kolinga te sembo ya mboka efongwama elongwa na maboko ya bato bazalaki wana bana moto basalelaka mboka te kasi tango mikande zwami mwa mbeba ikotaki na koliki te de bali wana na koswanaka na kobundaka na bango ba ko luka solution ya politique po babungisa likambo wana po na mbebe yali po na kokota likambo tete mbebe yali na bomba mbeba wana mbebe yalaki po esengaki bato bazela mwa ngonga o etikaki po ya mosala na bango ngonga na bango ekokaki te mbebe yali baluka ndenge bakobongisa yango na nzela ya politique. Très bien. Nazo peso malolo. Nazo tika question moko, question wana des axes ko likambo asuka, yo po usali na minute na yo ko fungo la brèche na likambo ezala ke petit. Oyembaki nzembo moko na marche ya lamuka. Fachitelema boma libala otobenga na kabila. Combattant telema boma libala otobenga na kabila. Ala zangi na marche wana na yoki pe nzembo wana nzembo yango na yibite so utaki wame na moni one sengo zangi mwa makasi dialogue yango efungwami na lobite ke komi c'est-à-dire makanisi ya kokoma na dialogue yango emonani na wenze Kamere visité à plusieurs fois par des politiques mingi bato FCC bamoni ke longi ya dialogue ekomi komona mais FCC aboyi etamboli il y a 13 parlementaires oyo bako tambola pote baluka consensus na makambo etali malonda côté IDPS balobi malonda appartient au passé bako beta solution na ici côté mais côté à FCC bazo continuer ko espérer même ata bokonzi mboka zongisaki bato bavanda basolola mais malonda za déjà entériné dialogue et ko profiter na nani lelo na Kamere na Fayulu na Félix na Kabila pe kozala intérêt nini likambo ya dialogue yo zuma loba de kofumoto to azui honorable yo silisi oui ndengana bango na likambo honorable Mike Alobi na de kofumoto droit likambo rapport avec ba magistrat je commence par là droit et prévoyant un mécanisme d'entrée un mécanisme de sortie, c'est-à-dire lorsqu'un acte administratif est déjà pendu, il y a des mécanismes pour l'attaquer. Pas de conférence de presse, pas de discours, même pas un ouvrage, non. Il faut suivre les mécanismes de droit. Même s'il y a mécontentement, même si on estime que l'acte a été présent irrégulier, le droit a prévu des mécanismes. Il y a recours. Voilà, en l'espèce. Peu importe le mécontentement, il y a deux juges. Mais pour autant que l'acte s'est bimi, il y a des mécanismes, pas politiques, mais mécanismes juridiques et aux besoins juridictionnels, où il y a ça que va attaquer. Soit on procède par recours préalable, c'est-à-dire dans un recours gracieux, on s'adresse à l'auteur de l'acte, ou recours hiérarchique à l'auteur supérieur de l'acte, c'est-à-dire l'auteur qui est supérieur à l'auteur de l'acte. Lorsque l'auteur supérieur est opposé, l'auteur, il n'y a pas d'auteur hiérarchique, ou l'auteur hiérarchique a posé problème, on peut aller à l'auteur dans autorité de tutelle. Mais dans le cas d'espèce, le chef de l'État n'a personne dessus. Comme il a pris l'acte, le mécanisme, il a beaucoup utilisé recours gracieux
en s'adressant à lui pour qu'il revoie sa décision. Et puis, comme pour tout à l'heure, l'abrogation. L'abrogation, c'est un mécanisme d'extinction et acte par son auteur. Un acte, je souligne, un acte régulier en vertu du séparisme de formes et de compétences, c'est-à-dire acte contraire ou de réciprocité de formes. Ce qui est possible, ou qu'est-ce qu'on a autorité hiérarchique pour annulation. Oh, il n'y a pas l'autorité hiérarchique du chef d'État. Il faut directement appeler recours gracieux. Soit simité, on va au recours, immédiatement, recours contentieux. C'est-à-dire, on va se faire le recours juridictionnel. En saisissant le Conseil d'État pour annuler l'acte. Même si l'acte a été pris avec irrégularité, mais du moment qu'il est sorti, ordonnance nommant juge est un acte non réglementaire, donc individuel, stricto sensu, et puis individuel, l'acte sensu, il faut saisir Conseil d'État pour le Conseil d'État puisse statuer sur extinction, anéantissement par voie juridictionnelle et acte. Donc, pour nous aussi ça, les cambo et dialogue. Ce que tu bien en boka oyo, nazo kamondenge batu bazali ko potana. So tali kambozo le kambo ya ba marche ba baki boye, ce qui batu ba sangani. Ce batu bazalaki na ba genval, na biloko na bango ba kendaki, ba sali bona boye, ba sali la muka. C'était pour que Makambe change. Même qu'on soit possibilité ni ba modifier Makambu contre le système ya Kabila installé qui. Mais et comme sous Kabila zali sous les mêmes gens ba restreindre ba chance ba kabwani. C'est comme si on ne sait pas ce que sur quoi on joue. Il y a un que dialogue sur les dans le sens que batunion so bazaki na la muka ba sangana. So ba sangani batunion so Kabila ba so kaka. Ba lati mbabulo na ba veste. Ba komona vraiment que ya solo batu ba sangani mais bo sangani na la muka bo panzani tant bo panzani bo panza bo repanza donc c'est dit la dérivée a été dérivée c'est dit bo sangani bo panzani sous. C'est que mutu compte qui bozo bunda est comme impossible. Tana no que bo comité de niveau ya ba opposant nyonso ba sangani dans FCC, c'est-à-dire to komina tous les opposants importants en Mboka, ba opposants politiques ya Mboka, ils ont pour autorité morale leur opposé. Yo bona Mboka ndeni. Je reprends. Ba opposant nyonso ya Mboka ba sangani pour qu'ils aient comme autorité morale leur opposé. C'est ce que j'ai forme de lutte. Il y a les autres détruits Mboka. Ceux qui la Mouka, UDPS et les autres, Cash, Sangani, dans le sens à combattre pas l'individu Kabila, mais le système, Sangana, fédérer, effort, la dialogue, Koutana, combattre ce que eux estiment comme mal. Très bien. Voilà. Merci. Dego. Il y a répondre rapidement à la question de comment il y a qui yo motoboya qui na plateau baton sur Rolanda que bembe pesa la maladie. De na même qui yo na réglementation balobi tango ke ko tester bembe na va otanda yango résultat ya médecin wana lobaka et bembe wana eza na contagiosité ou bien eza na non contagiosité. Ça veut dire bembe pesa ka maladie mais pas bembe nyonso. Mais na yebiso bembe nyonso parce que tout corps Koufi, ce qui va protéger en côté et couper sa malade. Wonande aux huiles solelo. Yami balé na ligne. Pardon, na loba. On a ligne koloba na boy. Bisonyo sozolaki na mboko s'il vous plaît. Tozaki na mboko. Ba député fallait ba ça la 5 ans mandat de kaki. Mais tant moto sengela ka organiser ba élection. A finance a quitté pour que ba député provincial na ba sénateur ba si sa mandat na ngwa 5 ans, ils sont allés au-delà de 5 ans. Loi et lobby boye. Bato ya sen saba kolongwa na mosala, ce qui processus c'est électoral ici. Or processus électoral ezali na lobana yote na lobana bana. Ezali financé dans sen sate. Mobe kolobi to zala wana kino processus ici. Kokata yango. Ça veut dire kambote en attendant bokata to zala nano wana. Ya mibale arrogance ya yo député molobe na ngai. Okoloba nanga ko lakisanga musapi. Arrogance wani fotika yango. Na tinda kindo lobela ngai. Ville ya Kinshasa ezali malengere. Na ola kisomo musapite na oloba. Na ola kisomo musapite parce que nga respectaka mutu nyonso adebataka na ngai. Lolendo za kosala depuis bokoti kuna isasa la poubelle. Pourquoi ici va combien de députés? Rien. Ceux qui ozali on a combien de ministres? Rien. La ville est mal gouvernée, vous êtes de bons députés. Maintenant, les sengeli, asunga ngai pona longwana bangungi, obaza kosuwa ngai. Salaire oza kosuwa, ça va pas parce que ozalaki avant ozala bangungi bazo suwa ngai, yo ozali bangungi bazo ngai, salite ozalaki avant yo kota kuna, okobima poko tika ngana salite. Tino kende koloba kuna,
ozalaka na dossier na Ngode Mpoi, ozalaka na dossier na Olenga Nkoy donné Ngode Mpoi mona batema ko mona ifumuto te nga nazali mutu wa 3e fois na simaka parcours nanga ko futisa banyongwa baninga te soko ozana nyongo na ngai loba yo ozalaki na boloko témoin sango ngana bana ikolobela yo te kesengelo bima Mike aza innocent abima to ngi buzo bana te yo ozalaki témoin te oboyaki yango est-ce que tango avana bana ko zobela wana bana ko tuna mutu lo bana na loba tendeko le Congo a un problème d'homme d'équité et d'organisation oza fier na kozwa salaire à député est-ce que oza fier na état ville ezali au démissionner mon colonie député bokolongwa po tikeli pe suppléant non parce que c'est quoi ça la kango lolendo nini oza koya kolekisa bata musani ya malonga yosali donc yami bale na ningi koloba boy ni kambo etali ndo kwa uti koloba wa atuni question moko tala to resona kande est-ce que koki kosalema que les opposants ya mboko ya minene bazala opposant bazala membre dont autorité morale ya famille na bango eza opposé mais okoi opposition za na tire ya mototé eza étape na lit totel menaka Kabila il était président maintenant Kabila n'est plus président on va s'opposer à celui qui n'est plus président même au Tikolobande comme Mike il n'est pas opposant comment opposer article 1 à 2 il y a loi portant statut opposition le biboy et de l'opposition les partis ou le regroupement qui ne soutient pas le programme du gouvernement. Yo lié à dans Mukatere Mnatseged, à Komoloba, Panza Libar, projet de société non opposé à Ndekoyebisa Moutolo en alliance, alors qu'alliance commune de la constitution, la qui s'en projet de société na bino. Bato bozana la muko eza contraire na projet de société za kokamba mboka. Mosala ya opposa penza yango wana. Tokoloba na likambo ya dialogue boy. Biso tozali kondima ete tozali na ba institution et que malgré kokoso likamba malunga ezalité ya muneno e bloqué ba institution pour tolongwa na cadre légal légitime institutionnel tokende ko sala dialogue en dehors ba institution président de la République Félix Tshisekedi Antoine azali mwana mboka yokaka azako yamba mutu nyonso il est dans un dialogue permanent na bato nyonso sikoyo lelo tolongwa na ba institution tokota na dialogue tokosala ngona cadre ni dialogue pourquoi entre qui, autour de qui et pour quelle finalité. Merci beaucoup. Merci. Honorable Moukebaï, aussi l'issa émission Kala, yon deux aussi salelo, on peut profiter pour le cambo dialogue, ce qui peut au sarande to salaka, décharge toi de waza woyoka. Makambo alobio soki ebembe pesa bokono ye moko asa ya no ya zape akobanga lolendo ya lobi apesanga leçon wana ya lolendo te. Tu dis tu me donnes une leçon. Wana ya lolendo te. Yondo ya motami kitisa. Yo moko so ya noli ebembe pesa il y a pas de principe ebembe pesa ka bokono oyoki ngai ebembe ya bokono eli ebembe ya bokono totako mo bibembe ndenge bimaka nous parlons des évidences monsieur tango bibembe bimaka pesa ka biso bokono nous parlons des évidences okoloba okotuna ngai so na kwesi ministre boni yo politique olandaka te na député opposition na assemblée na kwesa moto en kwesi boni majorité vous avez FCC na IDPS siko nga kwesa moto na kwesi boni olina ko iseboni ngai ba poni ngai na ko saila kisasa ata ngumba kisasa ko tambo ate na ye awa na makaba ya misolo ya funerarium yo wana ko batela ka jantini awa ngana ko dénoncer na ko sa musala ngai soko ebongwani te yali mabe na ngai te eli ba ko kamba ngana motinda mi opposition yo nga moto batindo ko senga démissionner yo moto ko sa musala te sila o kongola misolo vandi ngai o ba pesinga na motinda mi wape na nkanza ya obananga na longwa yo moto vandi moko mapona mekosa me ebani te glissement ozana esengo ya kovanda obio na ya kopesa masomba tuté tango ngelanga ko sa bitambo ya tambo na pampamba okabwana kana ebisaki yete tika yango ovanda kanye eza pe na moto na yo yali sensa tabo ngako yepa nanga na yo ato yakate na yo po lotika ko to maloba te olobate ngai na moli kama mabe mosaba pesa bino esila tata botika konyoko ya mbongo ya Congo boy oki ngai soko lobela ngai te na bima na boloko yali mala mona betelo maboko ne tumba to raso moninga dwi pasi obeteli oyo lobela e eloko ya ko beta tango ate ngai bato boni na bundeli oka na ko lobaka yango tia nini ko ko bango olobaki yango po oyaki na boyambi te bakangi mokeba na lokuta sika ko yebisa ngai okoza na peso matondo sopeto bundaki ezali moko okoloba na ngai abi na ngai banda na bandi Afrika azali kuna na opposant na mayele oyo tumbonga na yango nango na ko mona te FCC et kokanga Félix Nzela ndenge na lobi bongo omoni ngai te na komi ko appuyer politique ya Félix to na yeko luka apesa ngai bonga to misolo na mayelo etumba to yani yango to ko senga te to kenda na dialogue yango to lobi ne afungola Nzela wana yali pona bolingo ya Congo yali pona Félix Nzela ko sala yango to ko senga dialogue oyo
pour te dialogue na litomba be moko poto so makambo ya maponomi bato mosupe bakwa maile na bango tolingi maponomi ya sima oyo koya très bien eza na pole etia Congo na kimia oyoki ngai ndeko tango yo lobi na lobi na Félix na lobi pe na Kabila na yebisi bato bako bate batinda Kabila na CP ya bi soko boko babongo boko bangisa Kabila ego ako lengela bitumba yali malamu te malamu bino communauté internationale botika biso to swana yali maile to kopesa pombo ga liboso ego batenga ko koma moto Kabila na koma bakuna na koma bakuna ndeni ndena sukisi ngai bapona ngai yo ko se ngana longwa yo bapona yo te yo nde longwa liboso. Très bien. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Et que naki au Capernaum makutani na baye kolibaye. Misa lelo na poko zaki nelengi makasi. Honorable Mike Mukeba Nkoso, député provincial de Kofumutoto Basanga, et puis de l'autre côté maître Socrate tolobi pona mboka ekenda liboso. Esengeli boyeba ke tango to vandi awa tozo vanda pona koboma mboka te. Likita na biso zozalaka po tinda mboka ekenda liboso. Soki nzamba lingi to okuta na lobi na tongo la même plaisir. Honorable député Ntingi Pululu sera aussi notre invité. À demain. Merci. Bye bye. Bonne soirée. Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso li benga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activer yo Sarah. Sarah, Bank na biso. Papa, maman, Ndeko, vous qui vivez à l'étranger avec vos investissements au Congo, vous qui pleurez à chaque fin du mois parce que les locataires n'ont pas payé ou un membre de famille a utilisé l'argent des loyers, vous qui avez confié la gestion de vos biens aux amis ou aux membres des familles qui ne savent pas combien vous avez souffert pour en avoir, vous qui à chaque fin du mois recevez des explications au lait des loyers, même vous qui êtes au Congo mais n'avez pas le temps de gérer vos biens, ne vous tracassez plus. Glicom est là pour pallier à cette situation. Gestion locale des investissements des Congolais d'outre-mer, Glicom en sigle. Nous gérons vos biens comme si vous étiez sur place ou comme si vous le faisiez vous-même. Avec un personnel qualifié et expérimenté, Glicom collecte vos loyers à temps réel, assure l'entretien de vos immeubles, vous accompagne dans l'achat et la construction de maisons en toute transparence. Aussi, pour éviter des conflits au sein de la même famille, confiez la gestion du bien commun à Glicom pour un partage équitable et équilibré à tous les héritiers. Pour plus d'informations, visitez www.glicom.solution ou appelez au plus 243 97 94 12 145. Papa, maman, Ndeko, yo moto fandi na mikili ya bapaya, to oza awa na Congo, yo moto locataire ayokisa pasi po oza mosika, kolela esili. Na Glicom, kimia na motema.